ça se célèbre 5 ans et rataka jamais 5 ans na kati ya bonzambe 5 ans ya ministère noko na ngai ezalaki show awa dimanche 24 novembre 2024 ngonga ya 15h ngingo bana na nzambe tu bazalaki déjà pona ko célébrer 5 ans d'existence ya église missionnaire Yahweh Shama oyo ekambamaka na le prophète de Dieu Élisée représentant légal tunanga nini bate ya nzambe pe basali ya nzambe ya nguya bayembi ya nkolo ya solo solo le chemin frère José Nzita ayindisaki mabe okanisi esili tantan sœur Amina Esther yepe tangwa mataki putulu ya mataki makala nde etikalaki na se ebongo tangu Jonathan Yafu ayaki kopelisa moto na bonzambe enga ye ezalaki nde somo les étoiles de Chama bango batikalaki na simate pona koagrémenter 5 ans d'existence ya église missionnaire Yahweh Shama thème ezalaki bongo nde les oiseaux de la Bible noko nanga ndimelanga que quartier Yolo Sud na commune ya Kalamu na numéro 32 ya avenue Koutou ezalaki shop na ndenga kosakana te des animaux impies. C'est comme ça qu'il avait pris les corbeaux et ça, les corbeaux, un seul couple de corbeaux. Et il les avait fait aussi entrer dans l'arche. Et pendant que les déluge étaient arrivés, Noé était sauvé, lui et sa famille, et tous les animaux que lui avait fait entrer dans l'arche. Et qu'est-ce que nous pouvons attirer comme enseignement à cela? Parce que la nature nous enseigne toujours. L'arche symbolise l'église. Noé symbolise Christ. Quiconque croit au message de Noé, il entrera dans l'arche qui est l'église. Et lorsque tu entreras dans l'arche, les déluges pour cette fois-ci ce n'est plus la pluie, mais les déluges de cette fois-ci c'est l'enlèvement. Lorsque l'enlèvement de l'église se fera, ba collaborateur nyonso oto travailler na bango na remercier pe bana nzambe na bandeko nyonso ba répondre na invitation de topesaki bango lelo toyaki pona kokomisa nzambe na ndenge a songi église pendant 5 ans problème était mutakufa na église était eloko moko te donc ezalaki journée moko to rendre gloire pe grâce pa nzambe donc l'équipe malamu topesi nzambe lokumu pona nyonso oyo asali pe na remercier ba serviteurs de Dieu nyonso ya Yahweh Shama, entre autres les pasteurs Eliboki, le docteur Daniel, le pasteur Massoudi, ainsi que ba berger nyonso oyo église missionnaire Yahweh Shama. Et loko tozo projeté na mikolo koya ezali to continuer ba implantation ya ba église oyo ezali vision na biso na ba commune nyonso pe na ba province nyonso ya République démocratique du Congo. Après to kobima à l'étranger parce que église eza missionnaire pe international. Bon to komisi nzambe pe to remercier yé pour na grâce na yé oyo azo continuer ko répandre na église missionnaire Yahweh Shama. Oyo ke musala nzambo yonga na yebi penza musika tozala mwa lisolo na ye awa nde na Kinshasa bomoni ye 5 ans mais na mikili msusu toyeba na ye alambiaka makasi ya musala nzambe. C'est un grand serviteur de Dieu oyo abanda ministère na ye kala pe ba preuve ebele ezali. Alors awa 5 ans pour nanga na koloba merci Seigneur parce que 5 ans eza ebele na kata Kinshasa ko tenir pendant 5 ans église ezali eza nkembo munene. Tozana bino awa ya tembete tovana ba église ebele oyo moni babandi babandi kaka mais bazo suka mabe. Alors pour maintenir l'église ezala makasi ya pasteur te ezala grâce ngolu ezakati na ye nde ezo sala ke batu bazala pene na ye azobenda batu pene na ye
Ça c'est une grâce. Avant la yemba na lobaki esengo kozala na kati na église oyo nzambe ayebi musali ya nzambe ya église wana. C'est-à-dire s'il y a une alliance établie avec l'homme de Dieu, bino ba o bozo sambela wana bo sepela. Bo sepela parce que nzambe lito ina ye eza pene pene na bino, liswa nzambe eza pene pene na bino et boko zanga ba réponse na ba question na bino te. 5 ans, gloire à Dieu pour ngai, coup de chapeau pour le pasteur. Coup de chapeau pour le membre de l'église et tout celui qui a contribué afin que l'église ait résisté. En tout cas, Banaya Weshama, de cœur avec vous. Ebongo kolia, na komela, et kokaki jamais korate, pona kolie toujours l'utile à l'agréable. Bongo yo moto kanisa que 5 ans d'anniversaire ya église missionnaire ya Weshama et kozala célébrité a au moni prophète Élisée représentant légal et yemo kozaki na pointe longona ba nzambe tout boye. Est-ce que